Je suis content de gagner l'avion dans mon prophète. Bon, le place, nous, il va aller sur place, mon chaise, pas passer, nous, se battre à Ndengwan. Mais chez nous, tous à Oro Nangam, ou Nangam, ils ont des chaises différentes. En tout cas, na vendre sur la place hôtel, place bachela qui moko na bino, ngana ko vendre wan. Ambo, au pesi biso place na pesi. Et passer mne na mboko. Et pas tant tozo kita avant de vendre hôtel biso boni. Mais yo peut passer te yo zamuto mnene biso to zabana. Petango kolongwa na avion hôtel mi semi ya yeka ka couloir ba hôtel ba lekala ya fukami pambulangai. Oh, na pambulonde gini ya couloir ba hôtel ba oleka ba zela. Te ya zo li pambul ba hôtel ba telemi. Na ge bino botala kana miso. Biso sala wo ya biso makam. Prophète likabunanga ngoy mais ata bino moko. Gloire à Dieu, kola pambula kaye. Baya boy ko kuta naka image changeaka. Mais bo ba passer fier na mboko yo ba continuer ko chola église. Gloire à Dieu ba passer nandeke ba comprendre bo ya minene bo e baza mayel. Mais ba passer kula wo baza kula bilema ba kansa église aux églises ko chola. Passer ako chola prophète te. Peut-être ako chola prophète faux prophète mais pas liloba. Liloba za lilo. Parce que passer soit hier sans quoi il va que prophète ou aza prophète ou te pas encore aza Satan. Quand bateau Satan là t'arrêter ba déconsidérer l'église. Machine va passer à Kinshasa ba bazo comprendre. Je sais bien que j'ai toujours été minimisé na va passer à Kinshasa. Mais gloire à Dieu va passer à Bamboka mususu bayaka. Toki ke yo ye to yekaka. To yeka to pesombote obongi na lukumu. Oh. Na ba pays mususu boye bisa loyimbo semba mi na lobi ete yebisa baza baninga na bino boye bisa bango na ba pays mususu ba pesa kande ko na bino compte valeur sauf ba pasteur charlatan Kinshasa nyonso ba bundisa église ba parce que le boko na ya ekolanda bango. Peut-être ils peuvent croire que peut-être a précédé mon aucun. Je peux partir tant mieux. Mais on l'oni dans le monde entier, même après moi, notre Dieu agira. Yangwana yebisa batika macho na bango e yakatina matoi e yakatina mishunanga na mona ka tel passer au bundisanga. Na lobaka peut tel, je peux me citer mais pour éviter des problèmes. Et puis na lobaka te na pesa kanyo sepa na mukeli. Mukolo église yemoko na pesa rapport kuna. Kolo asali la bino asunga bino kimeza na mabota. Zam na bumo itatamu za sali kona sema ton pedu kumpenke momboka na bule. Na bolingo no monene pe na boboto no tata mo sapro tamu sabapo na mnokat na mokili mobimba à travers la kosoko kitsa na bapona mno basiliko yambango baimbi ngo na pole nyos na maboko nyos na motema nyos kangula bango na kamba ne wel na bitungisi na miango ya batamukili mokili longa pe libota no soki mukete mboka no siko tonga pona moko ochankita nyos na kat na ngo me baya pembeni bazoka zuwa butu moy bazo yanga miangu butu moy pona ko yangele ali bota no miangu kasionde mo succès tumba nyoso kinona de nyoso na mokili lila ko siriko kitsa poteza la ezalisa bapona nyoso bule katna bomoy na bango ya ko vanda na mokili ase za mokili tumba mokili ya bwale mokili ya pas kasi pona liboto za mokili ya kimia na tansa mobimba limisaka libota na mabunga nyonso mukona moko akubulungo na nango kasionde mo petwe o petwe la pe libota no yoksa libota sengo na obikso libota basango la mukeli ke kapengo mba nyonso yawo yonde mo pesi solution kat nango mo pesi kimia na kat na mabota tozaba yini ya environnement na bisote o nyonso tozingela na bango na frontière moko bazaba yini na bisote
c'est vrai que bango bakomisa mboka oyo mboka ya kupunza ya kunyecha neti ya tuta kasi mboka oyo bavandi kati nango babotami kati nango batuti pays moko te batungisi mboka moko te kaka peut-être mauvais comportement oyo mokili na mboka basilika kotonga kasi yo nde kolongola nyonso pote mboka bimisila pote yomonana exemplaire na mokili mobimba lila kono itambola emonisama etowa etondisa mokili mbana mbuma ya malamu kimia na walikolo ezala kati na bapona mino kimia ezala kati baautorité nyonso oyo basimi mboka ya pi à la fin tebete baautorité mosusu baza mpe mingi baza bapaya olie basala mo na kimia na bondeko na bomoko me baza kotiela pays mitambo mboka bazweli richesse totale olie bakomisa yango au contraire baza koluka koponzaponza yango habitude ya diable tonde mingi na oyo tozingaliamu na bango comportement mondain comportement négatif comportement ya satan ezingeli biso kasi yo nde kotangola mpe kokangola mboko nde kokangolaki israel charnel nde olubulaki bango na Egypte tini koleka na mai motane nde olubula mpe peuple na suka nango kimia totale epesama na kati ya pays mobimba pambola mpe bapays oyo venir biso en aide lokola USA lokola président Trump otindaki liboso ya mwana na po ete asimba motoli aza na courage ya kotemela bantivaleur nyonso contre mboka oyo ane ya bato ya mokili esili kosuka esili kozwa fin na yango mpo babanda sika na masano ndenge na ndenge na mabina ndenge na ndenge na masanga ndenge na ndenge yawe yo nde oriente peuple oyo plus tard so mboka libebi eza quelque part mboka me bavanda kimia bafestoye te bajugile te me batondela patient mpo bayokela bisika mbeba ezali mawa kobulungo na ezala te kasi bomoko etando mobimba ezala toujours kuyanganisa yawe nzamu na bomoi loboko na yango ya mobale kosala na molende esala mpe mboka mbankemu na likolo ezala kati nango mokano yawe nzamu na bomoi ekokisama kati na bapona mino na komona Yesu Kristo na Nazareth nango ya mnimo santo libelaki no bomona seko amen boboto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth kola pambola moko na